Oloba, hein? Oui. D'abord, naoti que la yo tamingi opposé à mituna. Donc ça veut dire que ces ayo ba réponse ezalanga, mais ko zonga tamingi. Oui, dans la place moko. Oui, dans la place moko dans un peu coincé. Dans la besoin muta intervenir parce que na yo landa grande sœur ya madame nanga. Il y a ex nanga. Donc ex nanga wana grande sœur na ye ou tout les gars. Tandis que pas même 3 semaines ou 4 semaines dans la message na nyoso. To bana solo na ye o ya solo punanga to solo bisumi bale na ye mais komona na ba respect o yo ngala sala kina ngono ya sala kina ngofere nga dene fo komona na ngade na suka mutaito lo bawana grande sœur ya ex wana amon to mona de quand to mona dene fois ezaki la concert en Bilabel na Bruxelles voilà les expliquer comment kamoko eza clair op ezali juste lukuta na kati salate mensonge eza na kati te so moninga mona yeboye po eza la tête to yo kaki to mona ki. Vous comprenez? Si vous avez une oui, normal. Moi, si vous avez une bawana, moi, c'est dans la Bruxelles. Dans la Paris. Il faut comprendre au moins ça des mots différents. Ce qui moi, si à Belgique, c'est que vous posez la na Paris. Ça veut dire, ce qui est week-end, ça veut dire que vous payez le week-end, ayaka et pas na yo, awa na Paris. Voilà. Moi, si vous avez une bawana, et là que vous choquez bango, mais na limbisi bango, et là que vous choquez bango, ma casse na famille en années. Natan auto solo la bilo ko libala nyonso. Biloko ya libala. Oui. Les alliés pas ya camarade na ye Sandra oyo yani azoloba. On a dit que déjà David a somi déjà biloko nyonso libala. Na raconté l'histoire moko muke. Na dans na Congo kala mingi entre octobre ou bien novembre. Ngai muna se déplacer ki ba photo ezali. Ya ngai na ya mama na ye na ya famille na ye na ya batu nyonso. Témoin na biso ya libala ezalaki Israël Mutombo. Ye mutasaki ba photo ezali so lingi na tindeli biloko nyonso mutasoki maloba makamu ezali Israël Mutombo makamu nyonso ye mutasaki témoin libala makamu nyonso. OK, c'est bon. Na organiser na programme na ngai na bi bon lokwa na yekini boyena na cadre musala na zonga boyite na tika la mwana batuana na pesa quelque chose na famille na ye o babenga pour se présenter na tiembongo na enveloppe to monani ba photo ezali ba preuve ezali biloko nyonso ezali na moni famille na ye to kutani bon na obala mwana na bino na poto mwana wana obala wana to yebane pas même 5 mois. Et ça, moi, si, au monier, que bon, t'es dans boucher souté, natikala awa. Pas même 5 mois. Pas même profit, pas même nini. 5 mois, 5 mois. Oui, oui. C'est mon la famille na yé. Tant autre solo, la famille n'est pas à qui n'enveloppe nanga, bazanango. Nasili si wana na zongi poto. Retour nanga na poto. Na yebisi bien, nga na bisi na bi, au moni na zaboui. Na kita la pari pananga. Na witi voyage, il faut na ke mon naï. To kutani naï. Na yebisi na bi, au moni na zaboui. Il faut na sili sa makamu na yo avant avril. Avant moi bima, il faut na sili sa makamu bala yo. Mon salaire TV et ezwanga mutu trop na ça trop stressé na ba tournage ba émission alors côté couple na okipa o mingité na tant auto solo là na ça la besoin na sisa makamu na ya libala nyonso lokwa famille no déjà ba yebinga enveloppe ke na famille na yo na so bunda kala mingité na sisa makamu wana pas même une semaine na bisa na bi soki na tini mbongo yebi bata Afrique ne wa fonctionnaka so tini mbongo na ndenge na famille ke bo somba liste na liste na kotino lo liste libala batini liste moko eza tellement moulayi côté ya papa na bango liste moulayi pesa boy biloko l'équipe tellement belé na d'autres 1500 na bi OK à part liste 1500 toke kota maman biloko belé na d'autres ceux 1800 so 1700 na otala ngo eza na kati ya papier na tout les questions moko yusuba okanta baba la mona moko ya vierge ou bien moi c'est moi botate comment ba senga ba biloko belé bo ko to bataki na ntaba kati nga non c'est que nga bi bolingo sa boucher tu vas tala que des factures côté à papa ba pesi facture ba komi biloko o ba to asomba kana libala na sena ngo batie dot 1500 so 1700 nga bi d'abord biloko na osomba c'est belé tous les deux côtés ba pesi ba tie bambongo côté tous les deux bâtis koto bâti liste bâti na bi OK c'est pas grave non si ça nyo so liste wana na tuniye na tini mbongo na côté ya famille nanga e ko sa msupe bako toucher mbongo bako lia bako sala boy na sala ndenge nini so da pesi ba master na ngai ba biro na ngai kini ba ona tika ba na makamla biso musique na makamla mususu ba ba kusu mususu donc na temps oyo na lingi pesa ngai mutu moko ya confiance ya famille na yo oyo ya kopi ko so bila biso ba liste ya biloko nyonso ya libala oyo ba sekita na zwi mbongo na tindi biro na ngai ya kini akeko remettre pas ya camarade na ye asaka soki na pigeon so na ipen so wapi camarade na bani ba achat au moins na tante solo là maman loko libala nanu ba récupérer te c'est pas ya camarade na yi Chanel sala demande bongo komata o senga numéro de sala demande komata non discuter te na solo ka muki après na ça occupé ouais na ça besoin de explication vite fait pour na bato tout ba lo ba n'importe quoi na on se comprendre camarade na affaire yi biloko libala assisi ko soma biloko libala côté ya papa esili côté ya maman esili biloko nyonso basengaki esili ndeto olo baboye na koki kopesa numéro ya téléphone benga biloko nyonso esili etikali kaka dot
nani nga bité et pour ça en avril mali lekita on a nga sabilo ba cérémonie moi mali lekiti ba to baza l'aise makamutu c'est bon na ke voyage à Maroc na cadre musala na CAN na Coupe d'Afrique na silisi retour grippe akune betinga makati retour en ozonga na komi wana eloko ebomiye maloba mabe na monoko moi sina no balité mais azo fonctionner lokola akozala impoli plus tard na ndaku na yo alors nga la mitali to discuter na ye malobe bimi ya mabe belé na kati na ko beti solo ya mutuka moko nga na koye na mutuka moko ezali entre 4 ou 5 ou 6 places yakala na tuna somelo mutuka abi papa ya bana o mutasomba mende ayaka abuka ba porte abuka ka ba clé asala ka bobo na minute oyo na ketikela na nango epa ya bandibu baso ngelanga quelque chose na Bruxelles après nga na kanisa mbongo na luka na soma mutuka na mususu die matin parler na komo ya nzambe ane bandi sikana modi carrière na nga na mata avion ko yata na mapata na tekisa ye mutuka te soma mutuka nga zaki marque nini parce que eza marque moko neti familiale bakami eza neti ya famille oyo etambolaka bato 6 7 boko tamo neti famille eza voiture de luxe te eza voiture ka normal mutuka mo neti ya famille oyo memba familiale makamutu na yebi na donc siko mutuka ngo mutasomaki yango ex na ye papa bana ne mutu asombela bafuta yango mbongo crédit ndambu basomi cash te mutuka wana soki nga na mata na mutuka wana na modi carrière na nga na mataka avion so na mati ebele na mutuka na mati deux fois na concert à Kofi Olomide pona ke ngere ba bien na pesa yo serre oyo abitu ko loba sikoyo ba concert nyonso ya poto oui parce que ça grande serre na ye na continue ba message na ye na dernière minute ngam na pesa ki rapport ngabi atindi na ye na ya na leki na ye muta tindi ya biye benga ngai David asiliki makasi David aboyi abili ba les a shooté David ake Paris na salaki a 2 jours de pas na 3e jour na ke Paris parce que na ko tala ye donc il voyage à Maroc na bise la bi ndengo so na ngai bo o la kisinga ndengo ko sa na ndako libala ça veut dire ngala ko bala mosi ya boyiti avantage nini neze pa na yo ozana plus de 40 au leki de 40 ans na 40 ans ozobota te na 6 mois to sali na muko moto ebisinga ko oboti na nute yebisanga na obala mosi moko bota te na supporter yango na ndimi yango ke obota te vanda wana ozana 4 bana na poto deuxième oui parce que tu déjà na 4 bana ça veut dire que voilà mais yebisa yo la intervenir na nute mama yo kanga na bien oui na kuti na 4 bana à part ko kuto na 4 bana na supporter na ngai bana na bazala kananga ba yebinga makamu tutu na kipa bango OK c'est bon to fani mboka moko te ngala za Paris yo za na Bruxelles yo yaka weekend oza libre salité oya ngape jour ngape na salité na libre na koya 2 jours 3 jours na zongi so conseil moko ezali la episode yaka boy faut partir sa beta ya ofana koto 2 jours 3 jours ke conseil yaka moizi mbi yako beta donc atambola kananga na faire na ye oyo itobenga siko ta makamone komi ser na ye abenginga abisinga na to so la petit senanga asiskize na makambo ya sali po ya zo reconnaître mabe ya sali esili na ebisi bien ke kana bité na ndenge asololi na ngai ba langage yo zobimisa ya impoli en face na ngai soki na fane ndako moko e simbati donc ndenge tali wana na ndimi libala ekufa soki bolingo so biloko libala bozwa na bino ofeli so bolobi bozo nsango bato bakabana bakabana bango ngai mutu na lobi libala ekufa te na za ba preuve serre na pas même 2 semaines serre dans le monde so na ba respect ayebi ke David mutu na bala mwana oyo OK c'est bon eliki na ngo d'abord na pesa explication bien mutu kana ebité deuxièmement azote kanda kuna mobali na yeba soki ya crédit na Belgique pona ni baote kanda pour mobali wana bike zongi selanga quelque chose nanga na chaki poto so ndako mbogo ya crédit David awa pina kati David a rien à faire na kati makambo wana ngai na yezaka ke mwasi amakaki nga respect ba makambo ya salaki na sepelaki na ngote da kolo banyo sote na kovi okoma na dimension te ngabi mwono mutamemanga poto te mwono mutapesa nga mukanda poto te mwono mutalesa nga te mwono mutapesa nga succès na kombo te mwono mutalakisa batu te ndakutu mundao lakisa batu en tout cas nenga ke nanga boye nzambe mutalakisi nga ke na kobala ye lisusu te ngam na retirer bakolu na lobi na bien ke nanu ba retirer biloko libala te eza epa ya camarade na ye na pesi yo bien référence bakamutu wana na tokina na par wana de ndenga salaka aide soignante wana yebisa ngai mbongo nino ya opesa ngai po ngala sala makambo ngala sala ko ba nyonso bayebike David eza télévision yebisa ngai mbongo nino ya koki kopesa ngai na aide soignante ndenga salaka wana non opesa ngai te so ya pesa ngai sans infirmière ya aide soignante. OK. Voilà, on se comprend. Donc ça veut dire que na kati wana eloko bino bo comprendre te na limbisi na batu mingi na moni na ba commentaire wana escroc ba fingi maman papa fo benga mutu escroc faut tout na oyoka. J'espère ndena expliquer bo comprendre bien ezali problème ya David aboyi libala. Siko na mi songi mutu. Mwana na nya bala ye azana plus de 40 ans. Deuxièmement, mwana oyo abota déjà ça na 4 bana mais on dit mayango nanko. Na so ndi mayango nanko. Bon, comment mwana oyo na baliete asosala ba comportement ya boy. Tuna ye na mwasi yango na ebike yaya na akotinda aya o mata. Tuna ye na loba ke depuis bobeba na kina David déjà atindi combien de personnes ba benga yo. Et ça la so bobeba ni mwasi na mobali j'espère. So bobeba ni bo sandeni.
moko atina mutu ozo senti ke asabu malese asabu make ye mutu asale mabe atina bato babondela ye d'abord na bato ya tindi ya ba biro na ngai na ba proche na ngai na ba vie na ba petit bakomi de ata 11 mutu ya suka o batindi o alingaza la temwa libala ezali frère Patrice na mwasi mama Esther natinda combien de fois Patrice ka moko oyo Patrice moko ngam na présenter ye na biseke o madame na ngai mutu na kobala na soki on sérieux maman na bise yem na bala ye frère Patrice muta chaka biso na babondeli yem taplier ka yem ta témoin yem mutu tiba avril a luka azala makambutu frère Patrice atinenga fois plusieurs fois David pour minine zo le kananda ko mais maman zo reconnaître babe moko ya salio frère Patrice amosali nzambe so na oloba en tout cas nzambe amodi ngai frère Patrice atuni ngai atinenga force na sala ba force David ndeye nini maman zo reconnaître mabe mo asali mabe nini ngo ya sali oyo kanyi mutema makasi boy ngam na répondre ngabi papa la foi patienter pardon mama tsayo poto yo kayo mais patienter bébé yo kanga na bi bien na bi senabi en tout cas papa nazo mutema ngazo supporter ko liberté na préféré na za na kimia aneza ne bandeli na préféré na za na kimia atini deuxième force troisième force si fait partie de tika na en relation normale ngani mutu nazo bon makamu ya soni ezali ke ko mona sœur na ye nde na pesa ke ba respect aza mukolo ya mwasi na yo madame na yo so ex na yo faut pesa ba respect ya ko tia kombo ya David sœur tango mona ngana ya ka Belgique wana combien de fois oya na hotel place ngana zali o mona ki kofi ya ye na ni na o combien de fois yo ko so ba billet concert na hotel o est-ce que ezaki na ko ya leki na yo te o kuta no dans le sens que makamunyo so ebeta miwana bato faut ba retenir eloko moko na kina besoin na lo baté mais ba masanga ba ya il faut expliquer biso ebino makamwana te makamambongo eza na makambi ya plateau sikoyo parce que makambi ya plateau ça apparemment Bakali a qui esika na yo Prince Bakali avec beaucoup de respect de Bakali Prince Bakali a qui esika na yo sikoyo grande sœur a expliqué kotia kombo ya bato na katité en fait les premiers années ngai natikaki to kamona kina ndeko to bana sala musala ensemble tu vois na moi attente moko simba kité bon na préféré ki nga préféré na zongi sa bakoni sima na zongi sima na sala na ngai o eza a privé donc o etika les anda ko société na travailler eza ko entreprise mo sala déjà otika déjà ba évoluer ka pe na ndenge na bango makambutu bazwa tel bazwa mutu eza rien à voir avec moi nga na métier na préféré ki na kino sala makamu na ngai yanga moko eza lokola yo ki ko sala projet na yo bon na ke fond la société na ngai yanga moko moi si na yo aye na 10 000 té 5 000 té 8 000 té 9 000 té aye na 500 300 400 atena kata entreprise na yo potia au point nenge pe yo ebisa ke kendo ko sala manzaka ou bien sala suki sala bo mabeza place ni na sala mbongo na bango te na sala nyongo te na sala nini te atika batika ko salir ngai donc ngai na zaka bomo na makambo ezaka mulai to mona mbamoko na mimia na justice parce que na linga ba bitisi pe na ngati na mimia na justice to ke to se to fait na la police ba mo mebele likambo ezaki likambo libala conseil na repesa et même mobali yo ya sika so zo yoka ngai ou bien c'est na zo yoka conseil na repesa soki ozu mobali ya sika ou bien ozana mobali luko za respect maximum de respect surtout na mutani ngabala yo faut ça na maximum de respect leki na bango ayebi koloba te leki na bango azama loba mabe leki na bango alobi asali makambo moko oyo déranger même ngamo ko propre aye Paris na préféré na changer ndako na nko aye Paris aye na butu na 22h ayebi ka okutanga na ndako wana na préféré que kende clé tikali place boy la lobi na tongo songa Belgique na la besoin na oti ngale mutu na longo na vina e escolo moko eza na katité yo muto boye ngai nde mutu na zongi sikoni sima otindi 11 personnes babenga ngai 11 personnes babenga nga babondela nga kité en tout cas bosonga na bosala boyité loko oyo déjà kende ki bien makamutu ngala bina oyo asali ngai kamo eza mashoka makasi eza batu musu ba supportaka enchir eza batu musu ba supportaka makamo mais eza batu musu opta ba paramètre na yo oh nani Nathalie ba cadre et tout yebsa ngai Nathalie ko benjir na taki ya ba manque de respect manque de respect déjà soki okomi ko lakisa ngai ke moi si dazo yebsa OK bon ngai tato boyani je m'en fous na sala CDI na ngai na ke luka de misala moi je m'en fous papa bana kutu dana kutu na boya ye e boko siko yongu to botana le côté eza dia lourd pour na yo na vrai mobile faut longwa déjà moko na kilo pa na yo soki déjà lobi bien papa ya bana na nga na boya ye to zala kati bongo siko yo mutu to boti noter le côté na CDI na ngai na sana ni na nga ça veut dire moi ça doit fonctionner que moi cité a fonctionner na orgueil na matériel OK nga no ye prendre na matériel te on se comprend na ko luka mukande pa na été na ko luka loko moko te d'abord to ça na calcul nga lo ko tika Paris pour que fa na Belgique nga fuma la tiki ma Paris na tiki na ba actualité na zana ngo makamutu ya TV na biso ta molaka na Paris na ke fa na Belgique non donc ça veut dire bato ba retenir na live na nini donc yo OK bala ya après yenda lando sur Paris bien sûr yem ta Hollande nga na Hollande ete moi si mutalanda mubali mutalanda moi si te nga na sana ba elongi ya ba shigolo te OK kota libala nga na elongi wana te
Nane longi wana te. Moi je suis un soldat. Si on a comme émission za Gréco, ezali Gréco ya solo. Ça veut dire mbila, soldat. Donc ça veut dire na limbisi na ba tout même yo mokopé. Na yoka ki na balanga chamo mabe moi mingi. David boye. Non. Explication ezali. Parce que David. Eloko moko natika aussi koyo. Natika lata 2 minutes pour na occuper na batu. Retenir eloko moko ezaka ke balinga babala mwana mwasi wana. Na temps ya fait ya kobala mwana mwasi wana zaki na maloba mabe faire mobali abangi. Mobali abangi ke na kobala ndenge nini ne debi na no bandi boy. Ça veut dire que eko sala lu so koti na ndako. Tani se biso saka musala ya stress. Biso saka musala ba finga biso mikonyoso, ba kumisa biso mikonyoso, les mêmes mutato fingo na live. So kuta na nzela kanina yo photo. Yo na biso na linga be mission na yo. Kaka yo na mutu moko. Ça veut dire que pose moi c'est faux moi si moi za poser na esprit. Deuxièmement, ce que David ayaki na ndenge ya escroc pa da yo, ozana nini o David ako escroquer yo. Ozana nini? Ozana le côté. Na Congo ozana le côté, ozana le côté, ozaka mona poto normal. Net finyo sa poto avec beaucoup de respect. Est-ce que David ayaki po avant d'appeler les pana yo bien ayaki po abala yo. Na ta onto so biloko libala eza ou ezate. Ezali. Facture eze pas David ou ezate. Ezali. Est-ce que biloko libala eze pas nani? Eze pas camarade bon. Parce que amala on ndenge ni. Balimba bala au plus de 40 ans. Na 4 bana. Est-ce que vous connaissez nos sonné? So ina na kunanga obotite. Nana bezota mwana moko. Obotite. Yebsanga. Yo ta bana nao. Moi si nyoso abota, ceux qui abotite, ba maman limbisanga so abotite na libala na sika abona ngonet normal. Mais ya ba passer ça la mobilité ke ndeni na bali mwasi oyo abotati. Na pesi yo ba témoignage ya bato minene. Na tangeli yo Israël Mutombo po ba ke mutaki parler libala, ba photo ba preuve ezali. Zwa comme WhatsApp zwa TikTok nanga otindela ngai message, tinanga limeo na WhatsApp, nazo tindelo ba photo nyoso libala. Na tindeli yo ba photo nyoso libala. Na nini yo? Zela na suivre yo. Nazo tindela yo ba photo nyoso libala na famille na yi. Azaki mwasi ya makangu te. Na suivre na nini nanga o. Azaki mwasi ya makangu te balinga ki babala yi. Eza erreur ya sali. Aucun erreur wana conseil na opesa yo moni pressé. Yango ne memieti na ba live oyo. Omoni pressé. Yango ne memieti na dimanche. Donc, ce qui a zalaki moi si amaye le conseil n'a pas ça y batika kata 6 mois eleki 6 mois ata 7 mois ata une année yebaka ke soko dans souci mutu wana o retourne kata na message oboyanga pe ya solo muta omona mais yo okebu mabe ozongi bo mabe ozoluka nini banga bazo likangu te banga babala na 40 ans plus que 40 ans banga babala na tanto biloko libala na bezo répondre nga biloko libala wana eze pas camarade na nazwa nati ndabaki ne kozwa ngona famille na ngala ba master na ngai c'est mariage tango botoma ki biloko libala bo fixa ki déjà date ya mariage tango lo bo somba keza kwa yepa contribuer ki lisusu lo ba ke bon non na sens pas balobela lo tango somba ki biloko libala ouais lo ba ke sa côté mo ba mpesoma on balobaka bo somba ki mais za côté mo somba ki biloko je sais pas muninga na ye. Donc, juste banda to boyana ti le fond mon maîtrise na nango. Ah, te Dieu merci. Tala depuis to boyana ti le lo. Nana. Et ça lui déjà combien de temps? Là, et ceux qui ne quand. Et ceux qui n'après ka kala mingi te wa biloko nyo c'est ça kuna na tiki jamais continue ba to bokeno récupérer biloko wana. Non. Mais David est pour combien de temps? 3 mois, 6 mois déjà depuis. Non, 6 mois c'est belé. Non, et comme ça va 2 mois et demi 3 mois. Ah donc ça fait 2 mois et demi, 3 mois oyo boyé. Oyo préféré pour nous que non au bala était par rapport à comportement na yi. Ouais. C'est ça. Ma question posée moi vite fait pour na moi temps. Parce qu'il faut savoir que David, na maman on est là na sala musana na kitoko, je reçois na recevoir batebele. C'est vrai que des fois je fais mes lives, il y a des lives très chauds, il y a des lives un peu calmes, c'est normal, ça dépend à sujet. Parce qu'il faut qu'on ait tant Mathis, sa grande sœur, elle a confiance en moi. Yango alobite maman on est là ça musana kitoko na fungola maman on est là makambo biso to kutami nango tanga bani ko fungola biso précisément vers qui vers David Mombele maman nabia tous sont étonnés on a baki David Mombele omoni tanyo na limbi sakaye moto atinda kanga na limbi saka sero ayito le kawana asali mabe moko boye nabi ana sepele loko sali te poza muta agafa mingi ba na tikiye oka ser kaka sero muni wana nazana babiloko ne tout babiloko to atindelanga David pardon limbisa ye papa limbisa ye na FCCR tout le temps on senga bo limbisa na limbisa rande kona yo mais yambalo yo en tout cas limbisa penga na ko limbisa te na lina sala vie na ngana kimia na ko limbisa ndeko na oti on se comprend yango no moni live ndenga zo loba wana na ndenda loba na ina se wana taba masa na ba bisinga kota na koti mageto akina batu na koti na biya to changa matoi awa na soka fasa zo loba on a un peu de respect. Asana moi ba respect parce qu'il y a bi ba valeur que muto azaboy maman et cause a traité na vandika abo na kezo fait patrice na koti na makamnanga
Et cause à la beauté la parce que nga pe na kofo na koyoka yepe parce que akomela kinga yawa ezanga mama on est là la femme de la foi zelo komata parce que na koyoka yepe pona senga ki ndeko na nga mwasi abenga petite sœur na ya localisé na yoka pe version ya part na yepe ngai sikoyo nde na otika yo boye oui na kotika numéro na nga otindela nga biloko nde na otika yo boye na kotika komata keke so na ba fan nanga na bato balingaka nga na bato balingaka te j'espère na ba fille ya mayele na ba garçon mayele o ba na live na yo ba comprendre explication za claire ezala yo oui parce que David na yo ki yo na comprendre nenga na pesa explication claire boye na komata ka lisusu te na lingi lisusu te na mata lisusu na komata te mutu pa otinda nga lisusu te pour na pesa explication A à Z donc otuni ba mituna na répondre yo oyebi problème ni to boyani donc mutu muso ko kanisa na mati oui expliquer nga ye cause ya kokabwana bino et tout mutu muso ko kanisa ke okosaki ye ozuye ba mbongo obimi oke soki azali mutu asambelaka oui azana famille azana tse ya moyo yo alambaka liaka mungwa asokolaka mai abimisanga na makambo mibale. Ça veut dire makambo te kanda kuna ye David ana katite rien à voir na kata makambo na ye baso te kapo baka mona mbongo na mobali na ye papa ex papa bana na ye wana un deuxième place mutu kane ezali ekenda ye mutayebi oso comprendre na de makambo na linga bimisanga yi donc na temps auto en tout cas na manqué yo respecter na manqué ba fan na respecter na manqué respecter na ye ka ni mapona il faut que na obanga te na otala o monike na ye pona nini o tinga pression te obe olukinga te na ye pona il faut que na obanga te makambo olo bawana eza makambo moko ya bien te na carrière ya mutu na sana bato batala nga na bato batala nga presque partout donc na lingi lisusu te komo na nga ebetama soki boko matana ye atia komo na nga na katiti atia komo na nga te abetama so na nga te merci pour ma faire. David. Moi, David, avant kita. Moi, premièrement, na uti kolobango bien. Honoré malobananga pourquoi na sens que tant on a sengi demande bien David aya awa to yokaye parce que ceux qui parlent na ki live na ngate on ngo yoka ngapete parce que au détail ngo yo moko ke ozaki na se ozo yoka ozolanda. Voilà, après il faut savoir que David, maman on est là, il a pas de problème. C'est juste que maman on est là ça que mission na yeki toko nazana tonne ya batu bazaka na confiance na nga comme il a conseil ni na pesa on se comprend conseil ni na pesa conseil na kopesa conseil muke na kitananga eloba conseil na pesa yo soki yo ozu role net ya tribunal ne ozo sala wana luka ozala ka juste oyo kalito ina yo baloba mokonza yo kalito imato imi bala yo kikoto ezali makambo nini David asali nini askoke ni nani asali nini po azana famille azana bandeko azana ba fan azana batu o ba otala yi dès que yo obanda ki koloba même maloba na yo avant explication na nga maloba no ya ki bien te na banala no na se oloba ki belé hein David na lo yo ka David yo comprendre ce qu'on dit comme place telemi oyebi souci ya ndeko ya mwasi akoya wana ko mata souci ya ndeko ya mwasi ezali nini souci ya ndeko ya mwasi ezali ke ndeko ala obala ngai mais asali nini ngade mutu na sali mabe po yezo reconnaître asali mabe nga no reconnaître nga asali mabe ti yende mutu asali mabe natali mutu na bala asali boyi non soki na continue ko tena ndako eza plus grave alors na musala saka e matanga stress makasi ngani mutu na zongi sima ozomona na respect na ye na azadi ya mutu salaki na ye aso petan olambela yo buketina makambo ko lamba ya kolia ya tuna mutu tunga na vana neme ba bigo na tambo na babike David alia kavumati alia ka chanja ka senga ko lia mikonyoso David alia ka te ngana alia ka te so talinga boye so te biloko nazaka mutu nalia kati nazaka nanga na petit vumati akumobeta na masolo ko donc ekomi na niveau moko un peu de respect na batu bo me ko pesa batu mo ba respect aza sert na c'est donc voilà mais David oui avant kita David avant kita yo kanga au moins ta 2 minutes avant kita David tant bazo expliquer la situation c'est normal David il faut na poser ba question. De la même manière na yambio yepe soka mati yepe na koyoka ye oso comprendre David biso to yebindeni to saka misana biso na chaki yo contre les murs te to pona yoka yote no yango na saki appel na bi David vient na yoka yope parce que na yoki ndeko mwasi na koyoka yo na senga ki pe leki na emoko pe aya na yebi setango zo kitaboye localiser leki na yo amata a expliquer nga pe yemoko a relater biso comment ça a été votre relation bama benini yo au salakié je suis juste en train de faire mon boulot David yo moko yebi yo moko posa mettre na kacha makamwango oso comprendre yaya en tout cas ngana tiki yo na otala nga pe la finale le sujet natiki ba tutu ba otala yo na pesi oui explication est claire
Oh Aibi David na makamo mabete Aibi David bien vrai noko asolula kana profiter na pesi Christian Lukoki poto na poto mbote masa na ngabel CVV na pesi mbote place auto la biso na boka pe na profiter na boka bafana na ngapo mona kana na problème David yo mo za show ngolinga te baninga za show ata yo mo mbele na bia sigo tangu ya mimi c'est na mimi makamo na live kuna bon sigo Aibi pasi le kina osu poto so ngana parce que so na bilo mina tongo ke boy yaka na limbiso ponga na boy ngana biso boy yaka na limbiso keba ko vivre na mutana 6 ans makami belé merci na tiki bino bye ciao d'accord merci beaucoup bébé ciao bisous wapi ndeko na matisa ye wapi na michana munene la femme de la foi comment na commentaire na matisa yo bébé parce que au sein qui na matisa yo eza yo comment na matisa yo toyoka yo pe parce que là l'ère actuelle toyoki David sko yo pe formata toyoka version na yo bébé na ngai femme de la foi tu es où wapi na matisa ye oui mère a mata femme de la foi batu bazozela yo mata wapi yo comment eza ngai pona matsomba moko wapi na kenda na ba commentaire sono na matisa ngai zela est-ce que zayo c'est ça le problème matisa ngai garota est-ce que zayo femme de la foi parce que ya lobaki eza ngai zana na matsande koboye en entendant na lukaye parce que lobi eza ngai femme de la foi wapi na lukaye wapi na zomona ete wa wapi femme de la foi sala demande na matisa yo bébé parce que sinon te biso totika la kana version ya mombele totika la kana o mombele alobi toyoki pe grande sœur toyoki David mombele parce que c'était David mutazaki na relation na yo wapi yo ma chérie toyoka yo bien bozela na micha na munene bozela na micha na munene tok na micha na munene bozela